likambo ngape ezokamwisanga Mirae saza mutabakanti so ezali nango babiso na leti lelo na se prononcer na loba na sa famille bota eza nango normal Mirae saza mutabakati bakanti donc il fallait peut-être ngape na satandaki awa bato bazali belé anguma ezala ndenge tolelaki ser na biso mélodie na beach bon peut-être pe bato musu bazo zela peut-être pour babi que héros na no était mais à vrai dire aux en a raison anguma penezati tu éviter Mirae ça peut-être bato mususu parce que pe na mongo lela été ou comment ndinga na monela parce que ça tali bien na minute ba chroniqueur c'est belé ko leka ba comédie na moni mama linga na moni mama top auto ya sikoyo na moni queen azawana na moni pe sera na biso Dino la lomboto maogi voulait donc au moins que tu compter bande ko na ebité bon mutu la mutazala ndenge na zoela mutu soki akufia leti ngape na mama Mirae ça na yona bolingo nyoso parce que émission nanga alaka bato tanga kenda ngula émission nanga c'était première édition ya Francis Kalombo aloba fort émission nanga lobi géri na otika théâtre na keko bala na vanda na mobali na sala pe foyer nanga mais lelo ndenge nzamba sala makamne Mirae ça ozonga lisusu peut-être ko ya kotala biso te met azoya poto kundaye mais il faut normalement bande surtout batu ya théâtre faut bazali bile au moins pour mes anines na roki ko lobela na lobela ka belle vie mais rien n'empêche que matanga moko boeza il faut na lelaka makasi na muto yo azala ngambu na biso je ne pense pas soki batu bazo ke na ba kerenti ya bongo c'est pas bien et puis Mirae ça zali muto bakante il ça Mirae ça azaki baku azaki famille bota rien atika biso pa kenane j'espère qu'azo travailler na ba ser na biso moindo mais ce que ya boye pona nini mais tout monde na ba cotisation ba que belé batie mais ce que poto ba benz tout monde batie bo bataki ne bachete na kini kasi so na ebité peut-être muta monika na tchena ngambongwa na koya na ngapeti mais or que normalement ils appellent moi même papa masumu même ser na biso mama top ba kitola ta noir ils appellent moi faut ba tumukili moi ba vidéo ninge tambola eza na mutu muso azala muso gabonais autour image eza nini ba bi c'est une actrice comédienne ya Congo c'est la fierté abali la artiste na bango boy mais ceux qui te reteka image mboka kana ndenge mo ba Keren na ndenge mo ba 12 c'est pas bien ngape na kama ndemo na bilonde bokamo jusque là ko buka na te ba chroniqueur to l'équipe ba comédien et belé magenga pe na comédien en fait Mirae ça c'est premièrement c'est un collègue hein. C'est une artiste, hein. On a évolué d'une manière à une autre. Bon, en fait, ce que je peux dire par là, bah, souvenir de mes collègues, ils sont belés. Ils sont belés. Donc, si on a yé, on a autant de souvenirs en haut, mais on était ensemble avec elle. Toujours moi, bah, tempère aux anaïs. Et quand elle est partie, la loi d'abord, à Kendaki, bon. Nous sommes restés et là que juillet to kana rangote pour lobby ngo pe ngape no zaka ndengwana. OK, sango tant yila ki Mirae ça akufi d'abord ko zaki wa depuis au petit Gérard qui on. En fait sango na tango yila ki ngai donc j'étais à la maison, je voulais sortir. Du coup, na ba réseau sociaux kaka Nathalie na moni oh Mirae ça akufi. Donc je voulais un peu me renseigner d'une manière ou d'une autre par ma collègue. Et effectivement, c'est vrai. C'est vrai, à Koufi, bon, c'est ça qui passe. C'est ça qui passe puisque je me rappelle, ma tango, elle était là au four au moulin, hein, la réunion,
hein, en collaboration quoi. Koloba loba et puis Hermoko Boye, il est pas au tiama loba. Donc koyo kaka maman muningo bozaki na ye azate, mais tandis que ba réunion autour les kabozaki na ye ils ont passé que son âme repose en paix. Belle musique. On parti dans la montée. Habité oui. Tout beau ça chaque minute. Tu m'intéresses na sik mena bandelo. C'est pas il y a un petit peu moi tu peux pas battre aussi comme on est mais dans le partage on a bien entendu beaucoup là voilà bien Qui fait ça? La vie à comité? Non. C'est Moïse Samani. N'allez. Parce que les gens qui sont dans mine, surtout quand tu as ça, surtout quand tu as ça fait beaucoup de rendre l'actualité. Kaba sopa. Sa mère m'a dit chimère. Elle va venir, on est là le soir.
Papa, non, mon avis, Bata Simakuna. Papa, ah, où t'es les réclamé, t'es au soir. Contre-jour sur les Simabani, mais bien ça là. Omoni moto a permettre à muta kufa ezara nzambe omoni donc eza destin nzambe nzambe mutu lokwa pesa yemoka zwaka eza makambo na ye ate ko msu to rolo bake akufi pona likambwe akufi pona makambwe akufi pona bo nzambe ne muta permettre azwa molimo ni epema voilà yakui nazoki commentaire moko na ba émission na la sala ki ndeko moko mitu na lobi pourquoi artiste comédien liwana bango nyonso zalaka kaki pour abimaki na mobali ya nani pour abimaki na mwasi ya nani ezalaka nini na kati na bino artiste comédien nyonso ezalaka bongo ndeti artiste comédien ni na wakufa ndeti nana wakufa baloba bongo bino pe balukaka ba problème non eza makambo muto asali commentaire to za na place pasi to na place ma vraiment obi ke ba artiste mutu so akufi bato baloba karate eza mutu mususu abelaki na beli typhoïde abeli malaria akondi abeli estomac akondi mutu wana so akufi obi ke na matanga bato batonga oyebi te kingandi mutapiaki eti mutu be mutapesa ke mwinda akondi donc liwa bato baloba kana kamura kalezara tozara na respect ba mort ya ma mort ke mutu akufi beno respecter mutu lelo respect wana ezala te lelo komaso mutu akufi omona tozo chola na mowe o akufi mutu akufi to tika pe mana kimia po ni baloba ke son âme repose en paix moni moni tika to pe mana kimia biso batamukito abongo te batamukito za so mutu akufi on dirait to zuba problème mona o ezala ki na ezaki te to bimiseli ye to bandika ko ba ke azala ki boy azongisa boy mais kaleza ki te donc makambo nyonso ezo changer yana koma omona lelo koma bon nyonso changer mutu lelo koma so na problème ndeti ngana na problème yo landinga na matanga na kufeli msu na kufeli papa na te papa sa kufa na msu na kufeli papa yo landi ya buina matanga kufeli papa mais yo kaka mutu landinga na matanga so lieto melite obeti libako mais kaleza la raté kaleza ki so mutu akufeli exemple bubu akufeli papa omona bato balandinga na matanga bosani tosi contribution to contribuer ta pona muninga bo pesinga melele comment mona mutu obeta libako donc mukili eza na onka bongo donc merci Abou c'est ça corps loko eye esalinga bien na sepeli
Oui, photo lele a Mira za mwana kini abotama na Congo to lele awa. Bon, to boy peut-être que lela eza nango ezaki nango pe obligatoire te que to lele ka awa. To lele a poani parce que papa na ye akaza na bomoy. Papa Mira za na bomoy famille na ye mwana na ye azali. Faut ba mona ko ba mona ndeko na bango to kunde na biso pe ba ndeko na ye ya musala to mona ndeko na biso to kunda ye awa. Po awa na kisasa to ze bele na Luanda ba amuki. C'est ça. Mais l'organisation est l'Indéni pour encore le Angola. Bon, et c'est un cambon. C'est un cambon. Surtout les comédiens à côté. Mais la mission, après tout ça, les missions, les bandes, n'entrée wana, na moi na libanda, batu bele, ba comédien et ba zebele wana. Na so côté na katibwe, ba comédien ba zebele. Oye, be tout ça belé, en tout cas tout ça belé. Tout ça venait belé, côté na bobé terminé li ba côté tout ça belé. On dit des carrels. Oh bah bimana YouTube ya kana matin ba comédien kan. Te ba sala bon mon bon jour enterrement. Belé ba ya na ba misus ba ya na bon jour enterrement. Pour ba batou. Bana ba magam na bango le mso moni ke jour enterrement de en tout cas ça souka na ke nous rendre hommage na ye. Voilà, merci Aboui. Ah merci. En tout cas, merci pour la question non kitoko. En tout cas, vraiment, j'étais obligée ya kotika nyonso kando toloba. Ya ko abandonner tout na RO parce que RO nazara vraiment trop busy. Bao bayebi moi liboki était kama moi et l'autre était kama mais na abandonné nyonso parce que Mira ça c'est une sœur pour moi. Elle était une sœur. Parce que ça suna bisoté donc nga nazwaka chance ya kozana ye ya komona ye ya kovana ye wana za na groupe munduki pa ya fioti pour abanda travailler mingi biloko pe ya fioti ngoma donc nazwa pena temps ya vivre Mira et sa kutina donc j'étais obligée à kotika nyonso ya koya awa komona ndenge bazo kota corps malgré nazwa ki temps ya kokende lufute mais quand même na ya na assister quand tolobaka tozon sa grâce et pas nzambe yende mokonzi ya pema mopesi ye mozuye so ikutu bébé o azana libumu hein donc tant maman ki ko poussa apesi grâce te ya komona mokili ya komona te longi ya muto amemiye et bongo biso atamasumu hein donc tozana ka pona opesa nzambe merci parce que tant à plaire et c'est tolelaki tout ça qui graissement dedans. Merci que vous avez accompagné Ndeko avant d'aller après tout ça, le programme. Je sais qu'ils ont parce que pour perdre un être cher, ils ont vraiment surtout dans la famille biologique et nous aussi. Parce que tous vie de ma casse, parce que tous on a la vie de bébé autozoa, autoka couvrir en haute tilelo. Ça vous mentir. Donc autoka couvrir la vie de bébé, mais l'élo aussi sous vide monsieur bakisami donc tous a vraiment comment abasourdi, tous a un peu perdu donc tous a battu menzamba kumbama. Pour nanga chrétienne, na pesa ka nzambe lokumba. Oui, vraiment l'élo yo eza mokolo ya passe. Mokolo toyoka ki ya na biso Mira ya kufi, esala biso so passe malgré ma corps ezaki musika to lelaki. Et après moi 5 jours bobi ka ngondenge zalaka. Moi tozonga na titi mais lelo penza ko banda lobi non na butu na lelo yo yaya toza vraiment bien te ata bolanda moi ko seka oyo parce que toi bato ato kufeli moi ko seka pe on poni baloba ke muto ata kufeli mais esenga mo bato baza pemene po ba sekisa po ba longole moi ba stress mais etika la biso kaka o yaya zaka yaya Mira esaki auzonga te ake yango wana. Parce que maman lingam tami marangai et pas ya major zolozolo. Ah major tshaka pe muchopi o mwana ngai. Ba mama Mira balobaka est-ce que ya kokabiso teka mama Mira muta show Mira isa muta show. Mais akuta ni suna leki mama muta show abi maman linga il faut cadrer petit parce que hape so moi teka à l'époque ngana yaka nazari na complexité. Lenga na théâtre na zena complexité na zena nzunzu na botama nango siko lek bo jouer na ba mama Mira bo jouer na ba gabi ba mama bakata o bangate e ko sala pena ke koto mama Mira na ebisanga ke muchopi garder kaka musala na yo aux grand artiste malgré moi mbutu ebika ka koko la pe moi abudi peza la nango wana mboka na biso mais mama Mira na garder ki penza conseil na ye pe azaki yaya oyoyo to zaine ngape kasavu biye pe kasavu to va ne peut même venir avant que ma kamna mwana lekelié a ma Mira na mwana ye
vraiment ma Mireille pena baba to pe ba pesa biso ba force ya musala o sentir muto et au jouer pe moi le yenge ko bina o tali bina te ye ko to bina po ninga pena bina te na scène et bon on est ba ko tia biso ba esprit wana ya ba le yenge vraiment ça ya moko boye ata za idole na ngate mais to zwa pe moi ndito baba moi matière pe pa na ye ba rôle ko bina ba rôle chaud ba rôle ba cigarette pas ma Mireille vraiment to perdre pena artiste et ça lenga bien te. Et ça lenga bien te na ko senga bien te. Comment y a un boka libanda boy abeli pe azeki na posa zonga kin bat bazo arrêter ka azwa traitement wana mais et ça lenga biso bien te nga pene ça lenga bien te parce que to ebi batu minga za bande ko bazana ngola si ba obela babimaka nga mona mi lobela ki pourquoi les rande ko bela bimaki te babimisa ki chasse te.
ata bino moko. C'est le zoom. Mama,
Thank you.